Musalai Tomela kasoki toza na mbongo Tolangwa tobosa na passe ya Congo I live my life in drink if you don't know Chez nous l'alcool c'est rien c'est juste de l'eau Toke na boîte de nuit pas y'a plus le char To commande ba sky na ba shisha S'il te plaît boye la biso ba faire Poli longa na ba masta nanga Toza na posa ya drink Bo meme la biso drink Toko daye Whisky, coca Whisky, coca Whisky, coca Whisky, coca Tozo met la forme tozo langwate Na moni neti pourcentage eza muke Alors ezo senga tobe taba shot Yakana 17 shot a tequila Olukaka komela lelo komela Na masolo ya drink si to komela Lelo toko baeti toko daye. Voilà, vous nous suivez partout arrière, vous me suivez en Amérique, en Asie, en Europe et pourquoi pas en Afrique. Vous avez belé vraiment Nazabonakatia Congo Révolution News. Donc notre chaîne sur YouTube, chaîne Mikolo Nde, Yuzazala quoi. Place Dimitri Bongana, Mikolo Asima Kambu, place Wana Masolo. Voilà, dans mon émission Top News est une émission où il y a toujours qu'on divertit bino, une émission pour ça bino ba information et une émission pour éduquer bino, une émission éducative quoi. Voilà, Toyami Bongo, une jeune fille, une maman, une actrice, une comédienne. Il va nous parler sur un sujet autre, la propriété féminine. Nous allons parler sur la propriété féminine. Donc, Bopeto, il y a moi aussi. Donc, Tozala Naye, Topesi Mbote Denis Mokanzala Songa Biso, parce qu'il y a une technique, il y a une émission, Topesi Bongo, Madame Mbote. Mbote. Boni, maman. Oui, ça va. Voilà, maman Toyambio, Tongo Pesama Combo, on s'est présenté Kaka, Bato Talon à minute, Bamonayo, et Baye Bayo, madame. Bon, comme on a Claudia Tsangou, double revolver. Claudia Tsangou, double revolver, d'habiter, Bazobengo comme double revolver pour Nani. Avant que tout côté on a raté si je n'abisso, Michel comme Mbote et Psychozali, avant tout côté vraiment, Nakati a bon, il y a émission, on a raté si j'abisso, pourquoi Bazobengo double revolver? Bon, Bazobengo double revolver, bon, Nakaka, na oyo, et ça, il y a double revolver quoi. Babio na oyo kokani, faut. Tout un double revolver. Voilà, oh, gauche, na droite. Il y a un double revolver. Mais que double revolver, on a un peu mingi pambate. Babi basa minene, basa double revolver, ne basa salité. Basi ya mbindo, basa lumbara solo. Et tomber très bien à si j'ai un biso bla, bopeto à moi aussi. Na habité quand on a si joana, bopeto à moi aussi. Et zo le bilonino. Pour expliquer biso tombe la bopeto à moi c'est ngolo bani. Bon, Bopeto moi si ton nom kaka si wana en plus Dimitri au ce qui singa le lobby qui est babi qui est saleté vendre baba ça minene ah il y a mensonge ouais trop blanc si mais expliquer son nom Bopeto moi c'est anine ton jour Bopeto moi si oui Bopeto moi si ton nom yoka Bopeto ya moi si Bopeto moi c'est ça non ils ont quoi propriété quoi moi si faut azala propre ya moi si ezate que ce que vous avez Bopeto moi c'est bana ozana manzaka na yo eza bien eza propre suki na yo mutu propre eza pete ke kalibanda kati na yo mutu fo ezala bien les mususu ba bon tokolo ba fo ba bien o razaka ba se na yo nyoso tout bien propre ko ba pe ko sokola yango na Bopeto moi si ezate ke ba monio elongi propre me kati mbindo fo nyoso ezala ya kokana. Ok, il faut razaka, il faut kataka, non surtout on a comme kata fumba to penin, to solan pena pena to panta teke et le on a vraiment wa Claudia Tsangou de osunga biso a expliquer biso Bopeto ya moi si suis abenin. A to expliquer ce faut razaka, il faut kataka, il faut sokola. Bon to que non malembe, que côté non ko sokola avant to que côté ko raser. Obi ko sokola. Moi si esengela sokola nenge nini. A sokola maya moto, maya malili à utiliser savon nini expliquer biso ba partie nini essentielle moi ce gros là à gros là partie ça c'est si la kenaye to il faut que nous bima expliquer biso ko sur la moi si et vous en déposer moi si to ko ta douche mai no memaka mai ka to na pompe mai moto
Maya malili to peni. Non, non. Moi si kosokola maya moto eza vraiment bien na moi cité. Moi si pe ko lukate ke soki savon nini non. Savon bien sûr savon to sokola na on nika nzoto. Mais na basena biso penza boye ko nika na savon ezala bien te. Maya moto pe moi si ako sokola na maya moto te. Pour maya moto e bebisa biso basi maya moto e fongola avanja basi donc ozala bien te soko sela maya moto trop. Ko sokola ya moi si ezaki moi si amemi mai na na cantine o ya salela ya munene. Atoki mai na ye amemi savon na ye linuka na ye asokoli nzoto ka nde ezalaka mais na ba partie mususu ka ndenge ezalaka expliquer biso parce que bato baza ebele o bazotala biso Brice Bantala aza wana ndeko na nga tuka mbote biso kozali tozelaka le 14 pour te fêter bon anniversaire na yo papa na biso Paju Simba TTC obali ya Isabelle Dacosta donc notre beau-père na peso mbote na notre belle-mère mbote biso kozali po bien no bote la biso Rachida la mwema o toto fêter bon anniversaire le 8 juin expliquer biso kaka ndenge ezalaka ndenge nini po bato bazotala yo bazana besoin bayeba po bayebike yo oza une femme éducatrice donc osunga biso to comprendre makambo malamu. Bon peut-être ndena lobi ke ka ndenge ezalaka ka ndi to sokola kati osolaka ndenge nini otosokolaka moi c'est soit côté na douche alongoli bilamba na ye abandi ko nika ba partie oyo esalaka moi ça lumba solo aniki base ya mapeka na ye aniki sa mabele aniki na vange na ye aniki pe na sima na nzela na biso wana ya ba face oniki yango pe très bien oniki pe suba na bakati boye na ba coin boye na muta munene et bomba pe moi oso toki moi solo pe salaka oniki très bien au sokoli c'est tout. Voilà bah il faut qu'on nika ba partie oye à la kisi oniki yango très bien na savon nini et il faut un savon parfumé pour et dégager la soloté to pende il faut un savon parfumé to ya une savon de marque pour na savon oyo salilaka loko nga sala savon mafuta nanga ona salila ya ona nika partout ezate ke na somba soki savon soki nini non eza savon onga na salilaka loko na sala mafuta nanga boye na sombi savon boye na zo salila yango ya ona sokola nango na nika ba partie oyo esengeli mwasi anika po esala soloté. Ok, merci. Obi sengeli onika ba partie oyo moi c'est sengeli nika pour esala soloté malgré zo boy rotanga la biso ba partie ngo po esunga biso na ezapela malamu mingi so tanga biso po esunga pena biso na kopesa mbote en tout cas na papa na ngai apo bongania donc mon père là où tu es au Canada mbote bisiko zali to saka musala ndengo senga ngana sala musala voilà Claudia eza question où tu pas ya ndeko nanga Eric Liao Sambolonga mbote bisiko zali Eric Liao na repose question na yo ndo tuna ki tuna bibongo Claudia tsangu na tuna ki tuna oyo balobi pona ko raser avec une question pour nous raser. Est-ce que et senga yomoko moi si omi raser to ofobenga mutu moko boye asungu na ko raser pour na ba partie mususu comment boye na avant bonde et na boyango boka nga funa na faire na se raser na kebenga ka muta yo raser nga non et quand pour ba raison on peut très bien te nga moka ndi na zaboy na se raser très bien non simba gilet et soit ba ben pardon donc biso ba crème épilatoire des alanango soit na sombi crème épilatoire nanga na tina sama peka nanga na tina sina ngai awa na vanje nanga na zeli ba moi 30 minutes et coquille après na ki na koti na douche na longoli yango et longwe nango mutuna ya Eric Liao ezalaki pour nous raser malheur pour la propriété faut appliquer ni opposer la réponse moko côté crème épilatoire c'est qu'on raison à base de nid na gilette na nini lo nini oh et c'est nglo au raser non vraiment pour ekata ma propre kitoko vraiment na ko simba peka liboko na ngana otsa boy soit na zwi misapi na mi baili na banzi ko tsaka boy
et l'ongo na pour crème épilatoire ezala bien et l'ongo la ngo rapide soit ezala na bon na kombo ko échappé nga na nimo ezala na kati wana oso tika o benzi boue et l'ongo na ngo voilà ce que bendi boue et l'ongo na ngo voilà nous atoza pe na kati ya lisolo na biso et tombe pe na bien double revolver wa moi c'est munene balobi bino ba c'est minene bolumba vraiment solo bolumba vraiment solo na yeba te zakane ya mag ya ko sokola Dimitri kobo yango te pardon na kati opete na sujet na o lobi soti na idée na o loba na boyango makasi na boyango banda lelo ti lobi na ndenga kidia bati donc koleka ta maluku na boyango kaka biso basa minene contre tous à propre koleka Pongande Claudien Tsangou double revolver on a mis benga double revolver c'est à pamba tena très propre. Comment on a ka boyo on a que chose bien chose propre. Sikoyo besa mineni ba blumba solote na yebi na ngate na boy pe yango kaka na yebi te na te en général. Moi ça muneni ayeba ndengo sokola. Moi ça muneni so avanda ko sokola ta na journée 3 fois. Pona okima ki moi ba bêtise wana ba solo wana so le vanda kana moi ça muneni te. Ngape na yeba film mukie mais au leki pembe no dera so lipeka kuto kokatelo kwa taba mtaleki wana mais ngaso basa mi place na ko tomboka nango Dimitri na tomboki nango makasi doze ko tomboka penda te po eza nango nde ba réaction to joaki tant to tsaki bongo sujet na biso na page na biso na mien na biso ke trop yamba yo moi ça munene to le blanc ma propriété féminine abi tourner vraiment bi basa minene za rapenda nini okobimana e okoma ba kote kuna a dégager moi solo voilà donc parce que ils rappelent bon yo état que moi c'est muneni okokose bandeko no base minene o balumba solo nini yo bi olumba te OK c'est bon conseil ni repesa bandeko base minene po balumba solo te pesa biso ba secret na yo oyo salaka musani osalaka ndenge no solo ndoto ndenge autre temps accord na yo po olumba penda solo te bon koloba ke base minene balumba solo bimine ba okubimine ba kotokuna suka okimwa ba solo menga na contredire ngo omoni mibali ya lelo baza trop pressé na boy na ngate omoni mwasi nyonso tout dès que otamboli moi der moi boy koma na nzoto bino pe mbali bozana moi der wana menga na yo so to sala eloko ngo eloko na basala wana futu luka moi mai ponga jamais na ko coucher na mbali ke na sokola te ameminga na o memanga na nini na flamingo non faut memanga so eza flamingo on fait ça propre et na place moment et bima poto sokola so moi eza tino en tout cas na olinga ngote na olinga te fo olinga te bo banga ba ko solo te eza ke soku ya solo te na zape na solo te moi si faut na moi solo ana solo na nzoto normalement nzoto ya na solo nango ngape na ko ba Dimitri mtauto leka aza moi solo na Dimitri pa ba ke mutaleka ke eza Claudia ana mon solo nzoto ezalaka mais to boyinde ba solo wana ngo ya mabe wana oloko ngani na za soki ezake tokoti ona flamingo moma ezate ona olinga te funa sokola pona mutu na toki na bini na subi yo ba masuba pe ekozake esa solo yango wana fo o sokola oza propre ce que oza mutu lumbaka solo ato sokoli mai oza na solo mais siko fo oyeba ke o invitaka solo wana fo zaka mutu mobe ya ko sokola nzoto ya ko bongisa nzoto na yebi ke o sokoli na journée après mo 17h bo sokoli so po ke ne pa mobile ozongi ozupe mo mai mobe o passer nzoto sokoli yango wana. Voilà, en tout cas, merci. Dans mon secret, ça péné à ma carte, ça a maille. Oui, bah on bête à maille bien pour Nino yo solo eza. Non, le belo mon. Bam, attends, maman, biso mikolo. Toyebi ba maman biso te ya biso ka mwana fozala bien yeba ko sokola mai. Eloko eza kisi o elongola solo ezaka mai. To mona ba fi musuko lumba solo ataba parfum o mapeka boya zoko kate solo parfum lelo lobi esimba te. Metanga suka mai o ya mai. Aibi ka ko sokola aibi ko nika nzoto na est très bien. Au moins appelle solo pou et sili. Voilà, ce qu'on pour na moi si normalement et c'est la combien de fois la journée. Hein, pour rapper à l'aise. Et ça, on a 12 heures, on est déjà prête. On a 15 heures, on est déjà prête. Il faut aussi combien de fois dans la journée? Oui, moi aussi, je suis combien de fois dans la journée? Moi, ça, je suis 2 fois dans la journée. Na bima qui l'aime sur na tongo, na bima qui na tambola qui. Ton onzon à l'andago. Fona sokola.
na sokoli na brosser na lali yango wana fo moi si normalement faut sokola 2 fois par jour pour ça la bien to bimanga moko to kawana mo mulunge osokoli olongoli mo ba poussière na nzoto et ça là bien. Ok, bon, ce que je veux dire, sous-vêtements na bino, donc eux non c'est ça sous, donc to bengi soutien, sous-vêtements, singlet, bleu nous en a 4. Donc on sokola, donc au bimé na tongo, l'attaque au sokoli, na poko, donc on na poko sokoli, est-ce que possibilité ça lango ya ko bandelara au l'attaque, il faut quand nécessairement changer. Oh, sous-vêtements, oh l'attaque na tongo. Ata soutien basi tongo non o longolango carrément pour o sokola même si o bima c'est quand on que sokola non longoli sous-vêtement tient mpandi on so après bandeli yango non o sokolango o niki yango o tena singa o lati su mususu bimi. Voilà, ok, tout continuer kaka on va te parler sur plus tozara makambo yobiga propriété féminine mais tozara la partie corporelle la partie ya nzoto na bino basi bon pour na basi oyo babimsaka monoko solo baluma monoko solo ezaka pena nini to solution nini koza pona bango po monoko solo wana esila to pe doser bon moi si soko o lumba monoko solo eza des défauts munene munoko fuke ba brosango ngana ebi nazala na camarade nanga mo wani zaka lokwa ya famille ba ngoma zanga ba minoko solo siko ya ndo lumba lokwa munoko Thompson ya sola Thompson ata brosser oh famille munoko solo oui ba munoko solo eza malade mais so eza malade te c'est que yo moko sala onanko munoko lokwa pendant la journée non de tout vanza so na lobby te mais le bas soit ça 17 faut ça dia solo munoke bongo loba siko na lali na la po ba film subat musubaza alali ala muki a brosser na peta tamboli pe lobi pe so la wana comme da defona carrément munoke lumba o solo faut ko yeba ozui brosse na yo o te pepsoda na yo o brosser mine na yo faut ezala bien pour munoke yango loba ka eseka katango o seka devant batu siko batala mine ezande aza salité azolumba sola munoko makasi po batu mususu aba okovana ete ngai bi batu mususu so aloba pembeni okompera kokanga zolo aza mpanzi donc ngandi naza nga Claudia so nalinga mbali na okana sola munoko mbali donc mbali pena pusa pembeni garçon moderne na sepe na ngode donc munoko na ka ebosi ngai ce que conseil eza ndenge nini asokola munoko combien de fois la journée à utiliser dentifrice nini na ebité est-ce que il faut anika munoko na ye na nzeta minu na likala o solo ki mato bendenge ni aye baka ko sokola ezaka brosse na to lobat oui a brosse ka tout le temps bon tout le temps pété ako brosser na tongo na poko pa valala a brosser biso ebisa biso on a médecin o brosser na mususu minoko solo ça peut-être maladie mine carie dentaire et ça la pe mutu a bima monoko eza no dera bien te soki ozana carie dentaire yebandi ngo sala ozu pepsoda na tongo brosser na pourquoi pe au mona ke odeur wana soit leta chingom pendant la journée bi ke monoko eza la sola bien te ça là ta moi trop de chingom ti chingom ane kota monoko okimisa soit ozu citron nga camarade na ngana médecin ça qui est lokwa ezo melaye azwa citron a brossa nango anika nango mapeka mais na mona pe kimi ekota. Voilà, ok, merci. Bah, paisible solution, mususu ya citron na pâte dentifrice. Bah, bim sarabon, bah dégager bon odeur, mauvaise odeur. Solution est monani et pas ya Claudette Sangalobi. Aux d'habitude ya ko brossaka munakonayo le matin et le soir. Donc, et reçoit une déco, oui, pendant la journée. Ceux qui ont un machingo, un chicle, un machakango à tout moment, parce que mon organes il peut trop, ils ont le et que dégager bon peu solo. C'est ça le mal au conseil que d'attendre à PC bino pour na bino by besoin na biso na minute na station na biso la propriété féminine. Donc nous allons vraiment parler de la propriété féminine à long et à large. Tout dans la partie corporelle nano et puis après on to côté na étape mususu. Tout ce qui est la partie corporelle, que oui bon on a ba kota la bino ndenge
ba décoration botsana na bilongi nga be yango ba décoration quoi ba rouge à lèvres na bino ba plante na bino ba banzaka na bino o botsaka na ebité esengaka ni esengaka une vraie concordance pe mikono ntongo ote plante noir il faut la taka bilamba noir kaka so ote plante rouge et esengola taka rouge ba rouge à lèvres na bino et bala na bilamba bolataka banzaka na bino balaka do expliquer biso ndenge nini oyo mwasi akozala pour nous surtout c'est toujours de la propriété quoi. Oui, merci pour la question. Donc quoi plantes, moi crayon, moi rouge à lèvres. Ezaka mon copé et baksa beauté. Bon, ezate question na te plante noir, faut na la taka bilamba noir, soit na te plante rouge na la bilamba rouge non. Eza lem susu et coïncider que na obimana la tinanga noir. Na pe na plante noir na mutu et na kei. Mais mingi bat bazan coiffure nga mona et simba batu, ezana ka coiffure noir. Ya onde basi bataka mingi. So to tsaka moi crayon, to tsaka moi rouge à lèvres. Ezaka e baksa moi ezo compléter moi implice. Na beauté peka ya mwasi ya lokwa bino mibalo linga to tika mwasi tuki kola yo organine o raser o bimaka propre bien. Voilà, ok, merci. Voilà, nous allons quitter du côté corporel pour aller du côté environnemental quoi. Donc environnement mwasi et si gola laka et si go vandaka negeni ni mwasi asengi ko entretenir ango nous sommes dans la moitali propriété féminine propriété pour toi mwasi quoi. Et c'est comment entretenir environnement now. Ah bon. Pardon, na seki no cameraman na biso elo moi sali sexy nga makasi. Ouais, comme ne Denis Mwakanzala. Denis Mwakanzala bominga mabe. En tout cas, faza kaka. Bon, nazomona na question na biso. Olobi environnement na yo, comment entretenir votre environnement? Environnement nanga, est-ce qu'on a vendaka? Faut être propre. Moi si ezapeka ototo le bela ba mamunyo sotwana ezapela msu yango pete kontaka plus que kozanga place environnement au vanda place au vanda faut ezala bien donc chambre na démarrer tout oui pourquoi nga na vanda na ndako na biso so yé na tongo okuti déjà 7h 8h de na za lamuka okutanga koto na simbinda kuna komba pona mwasi na sala musana ndako na biso na linga salite te place na vandi na kombi na sokoli basani na tena ndako na bongisi mo chambre na classer moi chambre pour lamuka moi mbetu na tandi c'est tout. Au commissi chambre, bongisi non surtout c'est tout. Mais on explique bien donc faut qu'on très bien pour comprendre malamu de quoi tu parles pour et sur ma pena bandong na biso pena malamu kitoko pela mingi wana na kopesa diambote pande onanga killer si mon frère on est ensemble donc trop kabwanga noté to ça la poto pour ça bongo zali bongo Congo Révolution News et kene bongo de l'avant parce que c'est vraiment une chaîne où les autres ndeko na biso baza bongo libanda mboka bazwa bongo ba information bazwa ba news ma news to les kabon la kati ya ville Kinshasa ma news to les kabon la kati ya Congo RDC en tout cas mais tozo ngala yo o expliquer ba ndeko na biso lopangu esiko vandi il faut que kombango na tongo na poko na midi basa no salelaka no eza propriétaire yo mwasi yo mutu ozwa charge na yango chambre na yo okwa entretenir ndenge nini ba mbetu no comment okotanda pe mbetu ba drani no go salela ba couleur na go salela da ningo o meka pe expliquer le moment ba dans 5 minutes au outi na lopangu okoti na ndako na cuisine et puis tu comme la chambre na yo avant to comme bon na kati habillement na yo pe quoi pour que l'on a biso environnement to kota na itali habillement na. Merci beaucoup. Loko na ndako na rolo bateke ngam na sala msala nyeso so na lobi na kosi ndako pona mwasi na komba place na vandaka na pangusango chambre na biso pe basi. Est-ce qu'il est nécessairement ko boka moi ba parfum mo ndako ba parfum ndako na est-ce que tant ko mi faut boka
Si ezala bien pour kimisa bangungi bablo ebele ka bandinzi bangungi insecte bakima surtout mike bakimaka na babiloko wana bon eza place ovanda so place ovanda eza propreté au moins so ndako ya salité sala kaka na nzoto omonaki bato babelaka bela bamaladi na ndako mpo ndako eza propreté. Moi, s'il faut aux propres, qui funda quelque part au moins, basali moi, et qui moi qui boque moi bilamba baté na coin. Bilamba mon na coin, ma papa koto na coin, nini koto na coin, chambre boyo là la kaka et ça la moi pongé au kokola la té. Donc pongé au ça ben insomnie bien pour nini chambre eza salité, ba qui funde leki. So monique bilamba eza leki et belé, bimisa kaba, babola baza. Ma papa eleke belé le mtu na quartier oseka mutu mo bala ta biente yo zana ngwane belé e kanganda ko esa salité fuka bango obimiso kombi fonda ko za 4 ko ndako zo ekota mpepe so ekota mpepe mo be sentir santé eza bien na sens wana fo mwasi ayeba ko za propre ti koto alalaka ezate kake obima ki oyeba ba popola dran ba popola te ba moko pa okoika o non fo okoti na chambre otandi nini badron eza question te ke foka badron o c'est la rose o c'est la blé o c'est la pepembe eza kaka moko ya badron otandi bien ozore na otie olali wana olala l'aise o mo mutu mso ola na mbetu na zelo alali ne na tongo la muki lokwa mutu ote bitumba lokwa mutu bunda do nzote baby na zelo non ponga na yebi ba febele biso pena ba fixe surtout kota chambre na beti c'était na beti c'était tu ba bon sa chambre eza koto to lalaka ndako koto to vandaka fo ba kotango propre okomba ngo sokola basani na yo aussi sotina no soba na meliti yo za no moni zo no msala osala te kozela te ke elala ka pa basala ngolobi non obimisio niki otina kata ndako et ça bien moi réchauffe kolamba ndezala kaka bébé comme salité oniki yango obongisa ngo très propre otiki yango nyoso na ezaka moko ya propriété. Voilà, nous parlons de la propriété féminine. Claudia Tsango a sungi biso vraiment na maté ya kitoko alobi environnement na biso faisait vraiment bien aéré quoi. Aux gens attendant qu'on peut besoin kota de part et d'autre dans ta chambre on peut besoin kota de part et d'autre yebani na otanda mbetu na yo moi tramo ya propre ba sokola ki kitoko so be ba sani pe za pe salité faut pas rouler na ba sani la salité na ndako po eza pena bien té. Merci na Claudia ndenge ozoko uzoko tamo na biso uzoko sunga biso na ba réponse oyo ya malamu Claudia tozoko progresser to question na remetel habillement hein oui kola talabino basi na ebité o me rapport expliquer batou ce que mutu anga keneneti et le roman neti mariage civil ah quel moment makambo italia qui na ville makambo est un peu eza très na civilité et là telinine au moins ça roula tana aroza nango kokene na ville soit mariage civil maman est très na civilité quoi bon mariage civil tout comme rolata ngapo nanga na préférer mariage civil nanga ata moi veste moi vesto moi jupe nango ensemble la veste et jupe namona ngo pena pona nga namona ngo ça va et ça la bien soit pe robe mon pe ya bien ya kano au lati bat ba moni oui et ça on pe na problème té mais na oka ba c'est mo boye kokota ville na biso na kin awa donc so ozana la gomme soit kilote ba bengani non mutu mso ko na za pembe na ville na beti tout na kota soit na supermarché mo songolo para de fona la taka veste ezalaka parce que nous ça comme mon pembe ya ville wana no fona la to boite ville faut OK propre talaka ville okokuta na chance mo bo peka na nzela wana po nini ah fi wana aza propre ah na sepe na ndenga bimi na sepe na ndenga telemi eza soit batu mso eba tezaka teke na ke ville pona za propre non kako to vandaka na obima lokwa na ndako na biso fo mana liputa ka ya salité soti ni non na osoko déjà pour moi il faut osoko na tongo za mobali osoko na tongo na obima na tongo wana na luki soit nini robe nanga mo ya liputa ya propre ya simple na ti lipapa nanga mo ya si soit sandal nanga na lati nanga na bimi nanga na ko telema pe mutu mo bisinga pusanga liboso to na koma liboso na kuna au moins que visibilité ba nso to mona ah fiana déjà na tongo aza propre et ça te ke ka vie po ba tu musu na vie na ye le fa la ta kitoko fa bima
non so okende na ndako oye na ndako okuteli mosu na liputa okuteli salite non 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 voilà non parce que tout ni bongo parce que là te la bino pe ezapet très na makambo tozolobe la propriété féminine donc bopeto ya mwasi yango omoni totuni no question wana nasoni bongo epaya si j'ai envie partager awa azana pona bilo Paris, Londres, Belgique, partout dans le monde, na libino il y a ceux qui vont monter na site côté au fait de pas wana bakana ça c'est atali série vie des loin fait de caral vendredi na 20h30 on a dit wana azali mais kala te na site au bout de loko ya ya proche on a fait bien na 4 semaines à jouer kala Merci, nous allons terminer notre émission. Ndela Moko, on a notre partenaire officiel de cette émission, Top News, le partenaire Mazamba, le roi de la forêt. Donc Mazamba, le roi de la forêt, na Pesiombo te Psycho Zali, na Robo Senate Pena Mutasungi Biso Bena na place sur toute une émission. Na Kimia surtout bébé Sengiama. En tout cas notre grand c'est notre maman Mbote Psycho Zali parce que tu nous aides à tout moment hein. Infiniment merci Pena et Psycho Zali. Na repère c'est bon Acha Faïd. Bébé la taille bien taillée notre maman. Mbote na kati Allemagne parce que Vandi Mbote be na Brigitte Anani moi ça pembe ba moi ça pembe za Android Brigitte Anani Mbote Psycho Zali na ko c'était Doris Monsese yanga ndeko ngimi mambial Mbote ngimi mambial Mbote Zali na ko c'était la force africaine nengo bikotele na africain libre ndaya maele mon ami perso Crispin Bailenge, le roi de Calgary, le prince de Calgary. Yeneka Kanimba Kuntarakuna et mon papa Apo Bongania, Aponia Bongania, Nakati à Canada, Nakati à Toronto, Narobo Sanate, O Asungibiso, Naba image à Kitoko, Bosekomona, Denis Mokantala, mon poteau quoi. Moi la bien mon poteau, il est aux Arazena à tout moment. De Nakobo Sanate, qu'il est mon ami. Mon confrère Mbote, bye bye. La kasoki toza na mbongo tolangwa tobosa na passe ya Congo. I live my life in drink if you don't know. Chez nous l'alcool c'est rien, c'est juste de l'eau. Toke na boîte de nuit pas y'a plus le char. To commander baskai na ba shisha. S'il te plaît boye la biso ba faire poli longa na ba masta nanga itoza na posa ya drink. Comme me la biso drink. Toko daye Whisky, coca Whisky, coca Whisky, coca Whisky, coca
tozo mais la forme tozo langwate na moni neti pourcentage eza muke alors ezo senga tobeta ba shot yaka na 17 shot a tequila olukaka komela lelo komela na masolo ya drink esi tokomela lelo tokoba eti tokoda ye zwana yo nyonso tikela biso kaka